Yes! Tindika télévision, molobeli ya Fachi, Kamwasi Chilombo, mwana ya suka ya mama Marthe Kasalu, ndeko ya Céline Masangu Kampanda. Céline Masangu Kampanda. Yo yebi, tindika ebandi, na uti marche, na bet le solo na uti marche. Na koma na marche, nzoka marche zalaki interdite. Babi si bango non, moni tali gombe, balobaki fo kolomo bangaba, bakitoki mosi, babumbu boko sa la marche. Mais marche pena na gombe eza bien mingite, to pesa ta moi image be pona mboka, bango ba santete baye marche. Ngape na uti kuna. Kokoma na komi na kuti cher internaute ba to sa la marche. Bala ko senga ba bango ba la lacrymogène na nko. Et salamate bana mukile banda. Na ebisi bino policier wana répondre bango policier wana bo skize ngo dire pédagogue. Donc on dirait policier à moi siabi. Ah, bolingi nini? Ba gaz. To ko boka bino ba gaz te boyoki. Po bosa la buzz, po bandi mabino, po bo ba ko bino bo sali succès, ba gaz na to memeli basi na biso to ko lia ngo na ndako. To ba gaz to ko boka na bino te. Bande konanga botala e bande la démocratie. Batu bakomi ko senga gaz ya ko senga ba police ba gaz na to ko soka na bandako. To ko boka bino ba gaz te na nko. Gaz ya ko senga. Oh, démocratie yango yo cher internaute. Démocratie ça passe partout tout le monde a ba gilet jaune banane et yina kamabe. Mais na Congo lacrymogène comme ya ko senga na nko bo boka la biso lacrymogène. Donc na ebisi bino bakokite dunia dikinanga suki dinanga suki dinanga suki kinanga dunia. Cher internaute, na jeep à la police hein, bakangi ete na jeep à la police azo ça la déclaration librement comme chez lui et salama wapi boyebi na tango idepes mukamate bazuyo na jeep est-ce que bakofandi soko ta kofandi ko kota na sekuna ya baba. Basi ba police ba la cigarette ba tumba yo ba moto a cigarette na makolo. Non, mboka échanger. Na koloba mingi te. Botala ba image ndenge policier doit répondre bango marche comme ba policier. Bango nyonso tout le monde sekizaka gaz et betité marche comme et comme le défilé et ba policier. Non, mboka échanger. Fatibe total dans l'image. Ndenge leki lelo et puis tozonga tochama mungu na sukali na émission lelo molobeli nazongi mbangu na pale na uti boulot pour ça l'émission yo pona bino bo sepela na dédié émission lelo na maman Marthe Kasalu moi si ya Sphinx le coach maman na moni pasi. Tant que les marches avec des personnes n'exabouent. Quartier on a limité au vent d'athée, gaz, si pas voisin. Bateau sauter bas mille. Mais t'as la marche à l'île, tu sais qu'il n'a pouvoir. Et comme il a un défilé pour les policiers. Bon t'as l'année l'équipe le moins extrait et puis tu zonga, tu continues. Tindika, il y a l'élo avec Yemoko Molobeli. Yamfumo wadito. Funa tindika bliko pression boli mama fimbova ibandi ko ya condensateur esili pona koma ki bina lokola presse epenge na koma ki lokola ndenge nani akomi mikolo yo François nani muta Moïse nani muta Moïse coordinateur anakonda bino batala ba millions bo konda ngana bela ki na condition ko déjà la papa na récupérer Vimbova lelo ba chauffeur ba sali grève tala ke boulot bo na memi batu. Na kozonga bena mimi batu nazo biso bonka ka bo voter Fachi papa ou même si a ofele ngabi ya ofele bo voter Fachi boko mona miracle ko sala mana mboko na tindika bino na ko na pression tandika bangoni on va te remettre à la lacrymogène. Donc on va mettre la lacrymogène pour rejoindre. On va mettre la lacrymogène. On va calmer, nous on va mettre la lacrymogène.
Ndango kaka na prise. Wangi m'a bien préparé. Oh, ça compétition. En tout cas, on respirait. Merci beaucoup. Bonjour, Manito. Moi, il a crimogène pour vos succès. C'est beau. Mais Rachel, il fallait prendre l'honorable Kinda qui est en préparé. Bazali na musala, pe basali musala malamu, ba interpeller ba tubi ba lemi satu, ko ba ngaba sala désordre. Si tu as lelo zaki ba pekisa ki yango, il faut soit séni que ça les mater. Mais bazo s'enquêter, to un état de droit. État de droit ngo, to luka ki yango iti. Si mo konzambo ka pekisi ke, eloko boye ça les mater. Et ça m'a répété. Na osanga vraiment que sango pena abeta sete na likambo oyo, et ko dala vraiment très bien. Merci. La commune est autorisée à côté mais la commune n'y a sauté. Gombe pekisa. Monsieur Bourgmestre, Bakangi Moutouté. Oui. Bakangi Moutouté. Bakangi Moutouté. Quoi interpeller Moutouté au Kanga Moutouté? Mon colonel. Quoi interpeller Moutouté au Kanga Moutouté? Ba interpeller Kaka au Kende et puis on va Nandako. Et bien le coup de tiki bango à la police a tiki bango. Tomoni papa Dunia Kilanga pas côté na Moutouka police. Bakangi était d'ailleurs avec na Ipekin parce qu'il libéré pour. Mi balé va la ga libéré bango. Honorable Likin d'ailleurs on a Bakangi était. Azam menacé mais va péquisser qui va gagner le moto à CNB. Oui, mon frère Univers. Non, on n'a pas tabassé quelqu'un. Non, j'aimerais rectifier quelque chose. Je suis d'ailleurs à côté du colonel Tamboué, commandant Chat Gombe. On n'a tabassé personne. Personne, c'est pourquoi je suis sur le terrain pour assurer la sécurité de mes administrés. On n'a tabassé personne. Il est déjà rentré chez la maison. Je suis sûr certain qu'il est déjà à la maison. Parce que je viens d'avoir des informations. On l'a juste déplacé ici pour nous ramener chez la maison. Merci beaucoup. Merci. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau mobile de Tindika Tindika. Plateau mobile, c'est-à-dire un plateau qui se déplace. Moutumoka comme linga lobby, nekolanga bantando balinga mais boka bakape. Beno diaka. Kaka ba ide kalugana kimaku. Amude buniki. Katuka diaka. Ba yebisinga bio chaka drapeau na sima. Muso yebisinga mon frère. Faut que ba tenir de ville. Mukwa na ti veste chemise na nga Yoshi, balobi na nga veste ngo ya fachele ki munene. Fanya luka ata ya Kabuya Augustin. Poni bosala nga boy. Yo tlelinga lamba na boy kozo. Sere mo to be nga sikwa bisinga papi na tindi ba sapato yo pezwa moko mokoto. Boy ndé bien. Le lobby mana ko beta père ya sika. La place au critiquer nga yamba nga na zui kaka Yoshi wana soki ya papa chéri na tayi na nga simbite na dika kati mina quand même Yoshi bina bolingi te kaka eza ya fachi eleki munene nzambe koza journaliste eza pasi eza pasi bilamba eza muke bozwi eza muke nga na nga mania te na kena pa fachi te kosenga bambungu mukolo penze kozala ke no abibo kamwa sizwa bokotimbela ke na zui na zui te. C'est le deuxième mandat. Chers internautes, Tala, Mamou National n'a pas que les studios a changé de titre. Acha Sikoyo, Mamou National chante détournement. Chante détournement. Chante BGFI banque.bar.k, banque avec K. Bah, professeur de Babimi, K, on est dans l'anglais. Na yebi qui est anglais, parce que na yebité. Nayoka moi anglais moi dimi nayoka moi portugais le baka moi dimi boyebi na ba langue moi ebele dimi malgré chakinda la lekinga na ba langue mais ngape na débrouiller ka moi mukina ba swahili tengama na lo baka moi ndam nayoka moi ndam na yebi ke na li banque wana avec kaisa na anglais na yebi mais boyebi mission na ndenge zalaka donc ka wana po na ngai ka Kabila donc banque ya Kabila. Voilà, chers internautes, Mamou National, Kende Kuna, Yembela Bisso. Donc, Mamou National chante détournement. Et mission dans la qui lobby, sorry. Il y a une mission ya mbangu pour kota na compléter réseau qui béton dire bande qui va télémer la kiango.
émission na tchabo ils ont contacté 30 minutes après na meki ko changer ba formule et bimi 2 minutes émission mais 2 minutes émission ya 2 minutes ça la raté ben beau souffrir kaka. Merci Angèle Mpumbu Angèle maman honorable Angèle Mpumbu moi si kitoko moi si ya pembe maman sociale moi na ya maman Rose Mpumbu na yebisaki bino makama bandako topesaki information mokonzi yo ke la rappel base ayebisi Kagame na ndako na yo kuna bandako matiti eza kende kotongana no pa na yo epa na biso tokotwa bandako te makambo ya avion ndesi ba récupérer avion da copie ya business ya te ke bache base wana Air Rwandair soki ko bano yana ba sole to tika na Goma te eza copie kuna espace za mingi te à partir de Goma pour bakina ko sala ba copie na bango ailleurs mais boye bakiza lar piste ba foutre la ngombongo donc à chaque fois avion na bango do voler et do fouta ba frais ya IATA oyo ya espace aérien ya Congo azo fouta peu sol à chaque fois avion na bango ya atterrir parking malamoko ba do fouta donc Rwanda azo fouta na ministère ya transport bo tuna Cheribe okende makamana bo tuna ngo fatite bo tuna gouverneur militaire na Cheribe okende o dali ministre ya transport donc voilà il y a des fatite partout comme omniscient et omnipotent comme un état sorcier qui n'existait pas. Voilà, chers internautes, je vous informe également que déjà Bakwei Kao Seni Moussa doit continuer. Frère Martin azolinga pe ko sangana suna bangoti. Soki bango ba bengisi frère Martin azoyate pona nini na analyser boyoka. Frère Martin azoya les choses na ba marche na bangote pona nini parce que bango basala frère Martin. Bango ba fabriquer à partir de Genève. Genève daki financer na bata FCC. Bango ba battre ba misi frère Martin abima lokola sozi na bango, abima lokola donc candidat unique ya opposition qui faux opposition qui faux candidat Kabila na se. Maintenant ba monique a changé ba boule bango moko ba misi mutu ba zongi siko na place na bango. Maintenant il y a quelques patrons y a moka bani ko sala opposition ngana sala ni yango moni avant de simado qui peut soutenir. Moko la déclaration ba kolo masolo ba suite ba déclaration Shadar y moya loba exact parce que ba patron na ye ba kolo na ye ba récupérer makambu. Frère Martin si la raté asili. Next il est là. Tout le monde bango te, tout le monde kaka FCC, PPRD na PPRD, ba ye ba koki pété ba policier, tout la monde qui zaka ba kimisi bango na ndenga be ba kipe na force ngana uti wana. Na komi tina hôtel Béatrice, ti général Kasongazo kende j'étais là. Ba policier ba kali kutu musala mon côté, ba lali na bango ba pongie, kutu mususu ya mwasa kina ba mesha longo na bere, alali le kawa. Na hôtel le karabu. Donc ba sali kutu musala ti. Natanga ile pesa ki musala. Lumbe mwete simba oi taka ba misala ka déjà voyager ba beurre kolia ba nini RTNC ya bango bo meki ba répliquer lelo école mobulu télé 50 ba ko ya mala bango na fauteuil blanc ba yami Sankara imaginez fauteuil blanc ba yami na bango Sankara gouvernement ba Bill Clinton donc allez-y comprendre donc tala pena chaîne ba ko ya mapena donc batu ya minene ba ministre mais bango ya mala bango fauteuil blanc donc des comptes beau comprendre donc ayez vos apaisements chers internautes na yebisi bino boye ba makambo e bimi oyo makambo ya ba détournement oyo c'est parce que il y a déjà la présence il y a FBI na Congo donc FBI aza awa FBI aza prêt donc États-Unis d'Amérique aza prêt ba sanctionner bateau va participer à détournement dans d'autres pays européens par peur on va français va venir ko bimisa déjà ba secret avant ba l'accès qui baza ba innocent na lobi bien na sukiawa ceux qui vont comprendre te botuna na lobi déjà chers internautes merci beaucoup donc on a salué vraiment particulièrement Céline Wetu Masangu Kampanda donc Masangu Kampanda merci hein Bibiche comment dirais-je Céline et sans oublier Bibiche Mouika mwana mwasi mena ilongi ya chef de l'État et ça veut dire makamona beaucoup taté bazana bango bandeko ezala nango merci également à pasteur Jacques Chilombo Jacques
changement de mentalité. On a peine à nous côté makambo on a te ndeko fachi. Merci Nabino tout botali émission ya lelo na sa yango spécialement pour corriger mission ya lobby na outil marche na yipsi bino mfuilu na mfuilu gaz lacrymogène comme ya kosenga bamba biso gaz police na bi gaz yango na bamba te etiena lipela na mena moi si na ngana bana toke liang bosamwe bosala succès mbalo succès exact frère Martin à moi dans la société va récupérer gaz na ina bakolo nango ba pesa ki donc PPRD coûte rose là loba pour partenaire na ye abimi jango lobby nakei. Merci beaucoup à la présentation, chers internautes. C'était moi-même. À la caméra, moi-même. À la réalisation, moi-même. Montage, moi-même. Mixage, moi-même. Mise en ligne, moi-même. Finalement, moi-même. Qui suis-je? Moi-même. Lobby. tokobeta lacrymogène te donc tobeti lacrymogène bokobeta lacrymogène te toankadre bino kaka lacrymogène Ndangu kaka na film. Wangi m'a bien préparé. Oh, ça compétition. En tout cas, on respirait. Merci beaucoup. Bonjour, man. Toboy lacrymogène pour vos succès. Toboy. Mais Rachel, il fallait prendre l'honorable Kinda qui est en train de parler.